Ok, merci Nabandegonio Sobota Labiso. Bonjour à tous les téléspectateurs, chers internautes. Matika Sonde Nem Sabno, moi, Tour à Dimi et pas à faire cher des poules. En tout cas, Bateau Finance na une émission. Bakoti déjà Bazamo qui peut mener tes alaka en actualité. Toro les cas jamais boé sans Kosolana Bandeko sans que Kochatama micro moi quelques 10 minutes, 20 minutes. Et puis tous les cas dada. Mais merci na de la nation, l'homme invisible, merci na Papi Gens, ça veut dire Natalio Koto, on a préféré Natalo na Katikati, vivo mais ça en arabe, pour Pichumanga déjà d'accord quoi. Merimba TV na ngai, na personne bete Papi Kabakirku, il y a UP, on a puis sans oublier Ursula côté, na personne peut mbote ailleurs, on a et puis sans oublier Mami Yoa Kenge. Na Suisse wana na peso mbote place aux alliés mais comme d'habitude ndé na sola na bino to betaka langage moko nga na bino cela veut dire que baolia baomela baosepela na sima na ngo remercier nzambe tala ndenge bali mutwanga ndo bosana mukilo bazuru futika na bon picho pacha sotali konko na Norvège total sa mokilo ver kasangul tolik. OK to salara moi chaud banoro baromona na moi systématique to zo bango. On préfère tout banana na Jenny ouais Jenny Boni bien de kolanga mota ba chéri talara ngamo na yona bien kozaka na mota ba chéri la mota ba chéri libela webi ndengo kumbela ba faire ngo na ba musicien na ba guerrier ndeti ba Jenny répondeur boy guerrier ya gola Jésus de Nias ni Kaboronina. Voilà, alors tout moment en actualité 4 minutes et bimi, cela veut dire que 4 minutes est bloqué ma solo maramoni on so pété donc batuna ngongo bazobina facilité bazobina vanda et ça la maintenant telo et bimi mbama ya faire bat babini chaleur wana bo supportant den Jésus de Nias ni Kaboroni na moto yambo ayibise bon a tromper bon na loka muki bat ba imaki oh tala boye to beti générique simitabité ngana za moto yambo boza ka seben ya 4 minutes séquence au moniter le lot obi na facilité o kenebo abela ka banini mais quand même boyebi ke obobeta ke simbaki te dérangement bino mo boza tellement boyebi ke simbaki te pour dérangement dérangera bato charma que les désordres et puis ça ba punition tellement bon que dérangement simbité on boki mo le moins 4 minutes bozongeli souffler te ouais dérangement simbaki na ngona ndenge simbaki mais oh eza na vitesse ya mabe po bato bakome ko ima yango Jésus de Niance le padre de la rumba abise bon kaka boze ya bomona ka capacité à grandeur na ngai yango to bwaka ka système de jeu tozobina na facilité abela ka système à voanda tala lelo ngape na ya de po ngape dana ela bango pesanga kiti na fandi la pona loba malamu so na fandi malamu te na loba malamu te nabi Claude Lukeba ko na Zolanda de Switzerland très mystique a Hollande vient na William Adela Genève à Zolanda asa déjà c'est pour même le temps voilà toujours kende moi rapide mais si ko lelo to continue na li à répétition mais tout monde batondi lelo chaque mardi za ramandule te chaque mardi za ramandule te ezaka ba rep to songel ba rep na biso soir présence za ki na mikili aye déjà kin to songel ba rep na biso nde to banda 16h ti 22h yango zo mona ra show yango mona ra vacuum et là ça que mon konzaza sur le terrain ni Kaboronina Mokonzaza sur le terrain ndenge masolozo kendele ndenge ozo monela yo moko au senti vraiment que na on fait rigolo zongeli niveau parce que moi niveau ta kita moi dit mais pour tout le ba vérité Jenny tout le ba vérité yo mo yebike banzembo na bino auto le ka ratara na ba générique mais boro ebimaki et beti vraiment moi te ba générique ba plutôt ba vocal et beti vraiment te ba vocal moi moko moko simbi mais Jenny peut trop vocal yo kanité to monika risque matadien Jenny répondait a raté ya raté ngaso esimbité bambo babenga ngai nga mutu so amoni nga ebika o guerrier mboka Jenny répondait fils receveur ebi masana nga pa ya ebi nga na rata jamais aulo Abraham ebi petit ne Jenny répondait a rata jamais nga na raté na bona ba vote singa jetika chilanda oh Jenny kolela ngai kolela Jenny nena bona bato ba kibiso mibale ba koma koseka ngai tale kuna mwasi akima ye akoma kokondo nzoto zonga la ngai ngio na rata jamais
N'arrête jamais, oui, bien n'arrête jamais, n'arrête jamais. On rate jamais, mais c'est pas sous battement le radimi et bon on a kabou on a Jenny pose au côté déjà ok bêta plan. Ouais, on a profité na personne ba salam ba venir na Claude Lukeba kweno na bosanité masananga na États-Unis Ferouz Ikanga babi masolo kitoko Ferouz Ikanga venanga Guillaume Vangi venanga Guillaume Monokoko na bosinterroger Maliba na bosanité ba tutu ba Holanda ngai Jérémy Bachoka na bosanité papa langa Roger Sita Solange Makengo Yves toujours babi mikolo toza bolingolanga ye amulanga oyiwe ezana ngokole seresi manto betone ezana ngo elenda paka botika biso tolingani na ye atabelo bito matongi ya bato Kotano kende na wenge botika biso tolingani na biso rien okide botika biso tolingani na ye oka ba dribble te ponga za mta ba dribble. OK Jenny mo numéro de téléphone na banoro nyoso ba otala ba fini so batnyo so ba sepela na Jenny plus 243 40 zalaka 81 33 57 833 81 33 57 833 Nabika Mikolo tona Claude Lukeba kweno très mystique de Switzerland to bosanité Ferouz Ikanga na États-Unis masananga Arichi Lomba na États-Unis. Merci à toi Jenny, merci aussi na pasteur Christian na Lyon na pession de place aux allées puis sans oublier Mao Pécho hein Mao Pécho vient ngai motema ya Angel Kapinga na pession de place aux a binonio so mimina bakutu motema ya Blaise Machoko na Belgique wana na pesi binombo te place boza mutu ngai Arnold Molisho pe ayo ngwana mais yo zana na yo Zimbabwe aulu pa yana no boy parce que aulu na mbonda aulu lo barate c'est bon moni a che micro boy na kangi po aulu lo barate aulu na mbonda boni kitoko do na sepeli lo photo lo bat au moni ke do 4 minutes de na gêne on lo photo lo ba 4 minutes batunio se bimi et beti na niveau de gars batunio so bazobi na facilité bazobi na vanda belaka bino moro bo sentir on ndeni abi omoni biso to ba ke jeu za na ngobo po bato mikili ba ki ke non photo la musande moto déjà c'est bon manake kufaki yango bo kende ko ressourcer bo la musa po dérangement et déranger biso déranger na bino moko te dérangement c'est lo moto check on ka vite fait ba platini menga babi dérangement to tchaki lo mo daki vite fait et beta kaka embryer ka mokili mais ce que tant to yaki na maona 4 minutes côté to bomi mama mboka yozo mo bat ba lo ba soutien bat ba lo ba nini bat ba lo ba soutien bien sûr 4 minutes et bimi écoute pe bande kwa Mede Makenzi à Sandra Maya ayebi 4 minutes et bimi écoute pe ba Robinho ba boki pe ba Robinho pe na so tel de chan de kono na Robinho bo bande ko bo beta na bango au moins marambu oyo biso toka marambu uta mikili neti bangaki airbag aipsinga na ulu na mikili tota na biso ka 4 minutes tota na biso plan mutu te 4 minutes ka yango mte beta donc informé na ngongo pe ka bosser zakala na pote ça dégâts pour informer déjà zakala ya ka bosser bimisika ba bonne chance kaka ozamte malamu na bia biso moni bato ba beta musique na bango bien o ba beta lo na bango bien mais pour le moment biso ndem to na G soko landi na masolo ndezo kene biso mto dans la G donc biso mto ba ta biso na ba Trace TV pe lo mse go bima nango et lo mse go bima nango e beta na nga na ba TV mo ka ya ba ndambu mais biso to beta na ba Trace donc so tali Trace yo moro mona na ebite so bande ko na Trace ba ali na ebite. OK, bandeko ba otala biso square ulu tellement que boza ja chocho ya mata podium parce que j'arrête bandeko ba otala biso yo vraiment to ça l'émission mbondande to lakana wana po yo ngano to kuta na ba place na biso mais to lo baté ba place na biso to kuta la bandeko ba otala siko numéro de téléphone que dédicace au lakipe bandeko déjà émission mo ya kafu ya ngana déjà ya vanda vraiment faut photo décortiquer marambo bele puis na anniversaire na préparer lo déjà na bia et boyo les pères que les pères nga kalane na no banga vena nga mombo vont pas beta souté limbonda on dirait comme bon lobby abeta sumbunda abeta aventurier
alimbonda avant tambunda makaba ligne nyonso bino bolandeza balimbonda eboba manzeku ngam na bato ya mbunda bater ala propre ala soin ngai ezate ke bater mso ba flashaka ozonga mban ba trésor juma mambo na lo baba yebi donc ngai mna na je mikolo o comprendre ngai mtuzo equipe na mbunda pendo vandi oloba na Gauthier mascotte abia ulu uzaka loko muta mbunda te uzaka loko ina bi TV kalelaki muta mbunda fo mone jean mo etoboka donc biso mtuzo na je donc nepsi bana mai bato mikili kala te to se émission mobna ya mobimba bo yoka na démonstration ya mbunda et puis na ye na mbunda na obeta on a livre donc to ça l'émission to préparer jour non tu na 4 mbunda na obeta donc ya rolobe belé ya te donc to kuta na kaka donc kitoko. Merci Aoulou. Moi numéro de téléphone. Numéro de téléphone so ba bengi o masanga yoku to lexanga so pesi numéro bo et comme ane maman na mbri donc vous comprenez donc ba benga yo kaka to samba manger ça bien. Merci Aoulou na monda. namoni filmer maître Swego misalanga maître malgré comment maître Chibo yé soko yé au quotité soko soli mabe faut ya pour kota pour solo bien maître Chibo mais yé au pelisusu nazo anona yo wana ezaki libanga maître Chibo okenda ritinzelo tuna kenda izano siko ngalingi siko afo banda nano afo banda siko ngalinga elo moko libo ke vraiment na ebite quoi kriona libo ke batutu ba yebi libo ke nanga ezalaki na se ya mbabola oye jete liboke ezalaki na se ya mbabola omoni banyama bayibi yango nalobaki nanga eloko te olisolo liboke nabetelaki papa Melina pona nini boye asimba libo asimba petita quartier asimba libo ale shetani gola kotikele librete aza papa buzoba gola kofuleli susute yo yo tunanga ipona nini azonika mbika papa na bango muniki mbika azonika mbike ye. Ok, na sûr que bandeko place bazaba sepeli Ritenzele 4 minutes Ritenzele bois qui te pogne. Bon, 4 minutes avec ma solo mo boy na voyage qui sans que na ebiso orchestre tant ba préparer yango tant ba bengi ba moni guérit le téléphone et les gâté o eza déjà mouvement munene ba rose langate faut ba betelo moko ba ebi ba jibika lala na kata Paris prêtre beau garçon jibika lala ebi ma solo Ritindele asali moi déplacement moi mukie na na kuti Golbert Blaise créateur ba betelo ko wana et ça lui peut bien. Et ça le roi leki na ngai bano papa zana bango jamais ya na katanda ko boya bango ba leki na ngai ça li bientôt sepeli ne quand même monsieur te parce que mutabana pose question mami yoa Kenge arana na Suisse abaki menalela Ritenzele trop mabwa ki te pona nini so abwa ki pe ngao scotché te na yebi ke ba fan na ngai belé bazali na matanga pour Ritenzele abwa ki te mais c'est loro na biso soko linga Ritenzele soko linga musique ya les padres. Et ça l'opacité. Non, et ça n'a pas signé. Papa soga na bana katanda. Est-ce que yo silika? Maman silika. Basaka bana ya papa. Basa baleki na ngana ko silika te. Tak maman première dame de l'animation. Na yambi baleki na ngana mutema ofunga matala lelo 4 minutes. 4 minutes ça va to sepeli. Biso tout ozawa na yo ebikaje kala mingi te disque bozela boyo ka ba ligne. Boyo ka Ritenzele nenga ko pasola. Hein? Tant pesi muta Suisse mbote na raisonner ba moko Claude Lukeba kweno na Switzerland yaza mystique Yolande Malula vrai chéri moi ça pembe on a peine penser na Charlie Malula na Sida Bilele José de Londres ba en solo zolo la duchesse ba 2 minutes ba onyo na raisonner pe sous massa na ngai era Ramsès na ba Paulin Bwanga ya météo la era wa biso mbale to taper ka ba Suisse il y en a umba la patronne na Suisse wana donc bozela disque na bino zoya bokoka Ritenzele na bige ba fan nanga bozana matanga siko voilà mais siko tonton yala la motema ya Blandine Kulu tonton yala la alobi ex Ritenzele batunio sotoro yo babule na yo bazelelo roma malonga na disque zoya parce que ba merimba te basenga ngalo to sala émission ba meto kutana kana ba circonstances
yo yebi ke soro ye awa obi obengi Ritinzele ozo pour Ritinzele la ne maman na ebisaka batuge envoyé spécial à maman Maria c'est Ritinzele mtaya otsa pena makambo animation tant Ritinzele ki pa shetan ligola bakuluna bakimaki ba makambo koswana kuluna banani bakuluna bakimaki bakuluna okota batu banda boira déjà roleka yo banda boira makasi ngari Ritinzele soda kamufunge tanga na yaka pa shetan ligola ba animateur tout banda ta biso na TV na kutaka ba nyama zamba ba soda mais Ritinzele ya na imposa na boire na boîte noire boyoka ba nieke c'est loketo acheta boyoka ba prikatasia prikatama bricole papa na buchu nzambe angata Jésus na loketo ça bouge par-ci par-là na ya ona na ye lisusu na ba na bora primis boyoka ba oh qu'il savait que je t'aimais oh mwana mama ngana lela yo oh qu'il savait que je t'aimais bana mibali boyoka soni te bobuka loketo yango yo na wolola loketo pete bru ya bana ya sheta na Yesus na baliboke na Yesus na bakilo de poids. Ok Ritinzele bat ba otalo siko quelques dédicaces et puis moi mot de la fin na bandeko nyonso ba ba sepela tende obwaki ba ope ba monyo lisusu ebele oyebi sa bango nyonso nini ouais na bisika ba fan club na ngai ba fan na Esheta ya les padres o balinga pena orchestre na biso boza na bino calme Ritinzele yeyo première dame ezaka mo ba eloko mo na salaki na déplacer mukie na yebisa ka orchestre te mais fan na ngo baza na Paris ser na nga Ani Echele Dadi Mavungu Moussa Toko Jibi Kalala Yannick Kaenga Berado le prince des Amunda Berado boni basango dada tango na otala Berado na mona chapi jampan viens nga chukelo mboto bokulaka somia ba mongo chukelo mboto ya yango wana na eno land na mona ser nga Mimi Loliki na mona Victoria Désiré Victoria na kati susu ba mpanzi ya Espagne na Hollande wana tango yo lobiana na bulemba mo salon Mavinga le meilleur de Rotterdam na mwasi na na maman Nadine to comme na suka to silisa ouais na pesi salon King na les Champigny Salon King, ils appellent à côté à banlieue dans les Champigny, qu'on a la batte en France, bah et Salon King bien, venant tati vite ayo marambo Salon King dans les Champigny. Viviane Maël et Peto Boagi. Viviane Maël et Jogo na biso likole pelimoto. Merci Ritinzele. Dada Shabani Chancel Mbemba, ya yango wana mikolo bomo na style ya Mercedes Kebano, yango eza Mercedes Kebano, j'ai mikolo, j'ai des teintures. Merci à toi Banzele Ritinzele. Merci. Natiki okota na boulot nga comme na sukala je pense à Donado Zena na peso mbote place aux ali mutu na ngai ya Goma cela veut dire que yo somme quoi et puis na pesi airbag masamba wana peso na boulé Bidosha autoroute camarade ya Stella Nadine autrement dit la merveille. La pression mbote place aux A et puis Fabrice Massamba ya Nadine na peso mbote tout le monde en abino na sima mikolo big up ciao.